Voilà, fidèle internaute, j'aurai le plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine Kin X et à travers votre site préféré www.ehp Media. EHP Media. Site nabino bozo linga trop, site nabino bo sepelera lango, site nabino oizo salabino ba bien. Ce EHP Media, vraiment, on a remercié tout le monde, Pourquoi pas penser à Messedo Amani, Ramani Kota. Vraiment, papa, on a trop puissant, plus que la puissance elle-même. Et en tout cas, on a pêché au moté, Messedo Amani, papa Moro Mbinga, ya Ramwindo, mon noir, Mbinga. La pêche au mot et place aux allées. Et pourquoi pas penser à toute la grande famille Amani. Je vois Maria Fézé Amani, Chancy Amani. Sans oublier la diva de la famille Amani, c'est Léonie, la reine des stars. La pêche au mot et place aux allées de la part des marchevêques. Et pourquoi pas penser à maman GH. Sans oublier maman Brigitte, la pêche au mot. Maman Yaba Dominique Vemba, maman Yaba Gignon Vemba, maman Yaba Justice Vemba. La petite famille Vemba, Dominique Vemba, Justice Vemba, Gignon Vemba. Vraiment, je vous salue de la part des marchés avec. Voilà, fidèles internautes. Je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux. Devant vous pour se poursuivre à cette émission. Et alors, fidèles internautes, vous accordez à cette émission vraiment nous oblige à répondre à vos attentes. Ton feu se peut et à la présentation de ce grand magazine. C'est toujours moi, votre humble serviteur. Marchevêque Mbedi, autrement dit Dizamatch, la racine pivotante, c'est la grande marque. Leader des orphelins, le roi Salomon, le 3 fois ligue, le 5e veillard, le maréchal de la presse. J'étais, je suis et je resterai toujours Dizamatch, Mikolo Abaxi sous tonton Suentaïbo. Ah bon, mais ça s'appelle Obenganga tonton Suentaïbo. Et pourquoi pas Obenganga sous les vrais Serex. Merci beaucoup, Tozana Kirikou. Bon, oui, tout ce côté ça Kirikou. Azote abiswate biswabi motamemio na mutuka osenge, mais c'est bon motamemio na avion. Osenge nini? Kirikou ngoyeyo. Boni. Ouais, Kirikou boni. Ouais, Pépé en tout cas, Pépé Kirikou ngoyeyo bali bonjour na bino na bali bonsoir. Bato bana ba Pays-Bas ba nini ba dominer petit ba Liban na habité ba bonsoir ba Rodolphe Tumba ba bonjour ba Georges Kaloum l'éléphant de l'île na habité karka inerdité motema lidi chema donc ba bonjour na yo ba Papi Sibambi na Luxembourg na habité RB butu déjà ba bonsoir na ba Liban na yo ba ale libanais ba bonsoir na bino Tiens, Liban pour la nuit. T'es bon, on a un slogan quoi. Lingala babi za non salité, mais en français babi, kaya en français ça on peut bon bali. Bali bonjour na nous. T'es on a épicé la mbuta siga bali bonjour bali bonsoir. Ni ba maman. Ba bandima wa bo. Maman arrive en Londres na bien maman conseillère. Yena minute to lo ba bonjour pe kaka. Yé utilité. Merci beaucoup. Toi là Kirikou, vraiment Kirikou yeyo. To beta moi masolo, masolo. Bonisa moi mouvement. Ouais, mouvement PPL quartier la terre frappe toujours. Mon père frappe toujours donc to beta kaka. To beta qui déjà pour na ba maman Félix ala mon père lobi na ba maman Tili Fobo. Déjà ba maman Tili Fobo to beta pour na ba maman. Le bientôt là déjà tout le bail mo cholilo bientôt là tout pour moi mais bah les 6 ans non tout c'est ça na kin na mode fikin quoi ning ça peut na fikin na beta fikin na beta on noté na beta no fikin on noté na mekango siko quoi mekango no gutango simba ngo pe na wana bi match eza ona ninga fikin quoi. Merci beaucoup na pesi au place au Vanda. To mega un peu go solo là vraiment et aux ala bien makasi to solo là na bengi lelo Kirikou to solo là na ye to go toucher vraiment penza te mais to que ne moi tout droit par rapport elo zo kamusanga mikolo e pa ya quadrakora ngelo wa liboso plus liboso Kirikou tant yo quartier là ba animateur okuta ba animateur msou bazali mais constate osali Mopao na chaque émission en les cas émission aussi la t 100 à l'obéla Kirikou. Pourquoi? Ouais parce que les époques où azo fou la mon amour Kirikou.
te baninga ndenge époque afulaki bato bina kutaki na ordinateur azwaki peta na ye époque kuna kutaki ba nga mpe na ndotala bamaniango na batv baordinateur mopo mona émission boye maniango oleka boye mani ozonga boye ordinateur donc mna mtana époque ngona eza stratégie na ye façon na kumbela musique quoi donc nandi mpe teke nga nde nasukisi ye baanimateur ya quartier la nayebi te me nandimi te mpo oyo aza nde mopa trump afulaka kaka soki na makambo na bien abimiso na miso bato c'est un peu ça quoi. mais à deux fois peu na réalité des choses bon nga songi en plus na lobaka mpe moi vérité toyebi bamndula ngo ndenge ezalaka toyokaka mpe basango bamisien misu bakangaka balider na bamoto depuis na mwa maison bani na bloqué lider akombo na ye yango mpe te kosama epa na po yo mpe na so nayoka kotoro so toano prière yango mpe nayebaka te so ezalaka baprière bagenre ndeni mpo bino bamisien bino bato bakisi fort so baprière yango ezalaka bagenre nini oyo olobaka prière oyo nayoke prière en plus nini tobandi boye bisinga soko osili sozokende prière so toyebaka te prière yango ezalaka bandeni nayebi te vraiment en tout cas bajournaliste ebwaka misike bamasolo mosusu ya obetaka te mobeti yango solo esali nga soki tofide mission ozokende prière mokili oyo moto akotonga immeuble te na mpifa nzambe foka kisi opesaka kisi bapouvoir mo opesaka satan bapouvoir mo oyo ifale pazwa satan eloko te eloko te satan aza eloko te okanela o place oyo diaka wana soso baza eloko te okanela oti akanelanga ndeni si okendaka wana seke nzambe yango existaka te seke nzambe alaka te nzambe existaka te noningo bamiziki osala eza ya pamba parce que nando loba ni bok musique na loa mwana mozoba zo no mwana olegaleka azoloba atoke soki ngai kofinda za wana bakisi bo ala saba misaba internet zoba no molegaleka to donc ngape na koma loa yi nando loba tenga pene na boy na kisala boy na kena nganga boy ba n'importe quoi ba déjà que bino ba bakisi ba mission non ya loa moyaka mo fingisa ba ya nyoso nde balobaka da biso tutu arande mote en plus mnamta abota ma spiritualité ne musique za nganga te ya bamsupa botama ne musulman bamsupa botama na famille ba catholique a traitane na basango bamsupa botama na famille mo ya ba chrétien ndetinga na traitana na ba pasteur na ba j'ai de huile d'onction ba maki to abata ba péché biso tout ngambwana donc musique ya teka nganga okepa nganga bakosi ope tamso zena bampifono mamne nge simba yeba mono ya ibike nge simba koso telia liticho ya ibike olianga opa ye simba makoso be donc yesimbe onganga na makasi eloko te mnamtana makambu naye yaba misupe abota maye na famille banganga kisi akumbela croyance nezala kuna ana oncle ni mwasi ala makamba tema bacha konsa makambo esimba pe na kindengwa keso zuma ko paso moi pe zuma ke paso le simbi pe na banenge na bango donc mutu na mutana façon na ye quoi yala bongo Kirikou et salon ndenge nini nga nazwaki temps pour nga natala ba confrère na ngai nazwaki temps ya kotala confrère na ngai nazwaki temps ya kotala confrère na nga moko na Congo Web na chaîne biso ya V Chabani Record ba poser mon pa wa popo ya Kirikou mon pa lobby ane ko lobby la pe sur Kirikou a lobby yé vraiment ayeba ine Kirikou te asa y différence à lobby Kirikou o bino so bino boyeba ki na ndenge na o nende boyebi lelo différence eza bi botala na via mona mbali wana ba place o bino boyebela ki na lelo o différence eza te en plus nga na yebi na nga ba place a utate na yebi na nga ba cri o place a boaka te et ko déranger o te tant que yo sala ida musala avant o ya quartier la te mais leader mo azolo ba yebi te o yo sala ki avant bah oui mon président il a raison. Vraiment au moins beauté ba kitoko no bimiso pino tika non yo nga muna kanti to kusilika to zo bazana raison mana raison nga na bena yep nga no avant quartier la tête sala des missions yo bani mambo lelo ningo kala on ça déjà mais est-ce que banango kala ma o yeba nga te est-ce que nga Kirikou za nga missionnaire boso to sana quartier la tête na ba na la taka single mobo ya banzela bo na sala mission na single ma gaer be banzanzela la ambati mo po apesa nga ibo ya jingu mbati leza na bor mo na chana makolobo je me rappelle na bosani bon mais ko lo bateke no be mission pour na yo bandika ko sala be mission na quartier la te avant bonde ko sala be mission mais malonga te en plus be mission na ndo sala ba 3 vies
Nous avons des vies. Plus de 15 000. Mais oui. Il y a critiquer, son way, bagéola, mato, moi, des gars, critiquer quoi. Ato lobino mabete mo ba critiquer net mikolo na bino lo balanga su na kota te pona lo ba mabete ba faso kana lo bela ba trouver ngo mabe ba faso ba lo bela na kepe su kuna te ba minze quartier la te penzi lo kelo ba problème o mai o tumba ba grâce mbisa ati fin de code grâce mbisa o sengo pardon nga tumba mutu te. Moi je me défends. Se défendre, c'est pas faire quelqu'un du mal. Moi, je me défends. Brazzaville, ozo bagé no ezaki sengo na. Ben se défendre ya la face beliti. Nga so bandi nga pe na attaquer. So ebisi nga ili nini ya maman no. Nga pe na ebisi okola na éducation mabe. Na répondre noti. On éducation mabe. Vraiment, pour éducation ne longino ko kana na ko répondre tam subongo. Comprends? Donc c'est un peu ça. Les bablo tu sais ba futilité ba banalité ezayaka ka bando attaquer obiga ba mpifu balinga to mona ba tebele balinga to mona mopao asa mamba bien so ba koki ko attaquer te ba onda attaquer nde banana homon o bazo zela mopao bo kisayo po ba bige no mopao ezaka la ba certain temps ezaka ba tamo mopao fulaka ne ba animateur mais na ba animateur tina sukate en tout cas na ko sorte nde na vai na viana mkina comprendre so mo pop na bo kisinga ya été yanga ya tam su berrer nanga pour na viana soko za bon o kumbela ka mamne bien boza bien zano ka bon kumbela ka mamne bien boza bien mon c'est un peu ça pour ba ni ba mise belé bazana mouvement la beti da ba 10 ans ya shadow abeti 30 ans na quartier la terre mon pas box arrêté point ordinateur rolo ba na beti da ba 8 ans na quartier la terre na berrer ne pe bela sala mon pas box arrêté point. Ozo ba ni attaquant si yango ordinateur ozolo ba ordinateur 7 ans nani attaquant ça côté ni maintenant ni attaquant c'est ça likambo ya Evre ya likambo Evre toi ça les 8 ans mava avant ni attaquant si biloko to bimati bablo belé bimagi ayo kana ba 13e apporte bimagi ngo ba kenan ni attaquant ça une inspiration te trop kiruku trop ezaka bon, habité comment dirais-je, mais il nous sommes pas aux alara, à foule en nom natana. Le onateur en a azora pété à boire à génie, le roi bassi. Ketou. Kana mo ninga boa kiti. Eri aboga yemo basela ga ketou te pona sela ga ngai. Hein? Ane normal a comme yemo ga bigi za ba aibi vene bien. Avant on avait ça comprendre que on a tira papa fololo sala makambo sentiment. Donc c'est un peu ça. Est-ce que tu as senti moi que pour nga ba na bayara ngoti babiloko wana boaka na ba pepo pe babiloko wana o tu boaka déjà asala maratika les ali ambongo ya tata na ye c'est bon ye mona mo pa na lela ngo fo bo biso to baya onde to ko zongo obinde nini babiloko wana o boaka wana tika senje sali ambongo ya tata na ye c'est bon mo pa o ye mo baya ngote bo biso to baya onde ne so to yoka ngote babiloko ba mélodie wa babiloko wana. Allez les dollars, il y en a, les francs congolais, il y en a, euro sterling, il y en a, chez les grands mopas, Donald Trump, Tika Kolo Bambongo, Alia Bambongo na yebandego, allez, Togota, Tobina Mabina Babos, na Luka Kaye, Zielelo, na Gobambaye. Ibena moto mopa aluka kaye lelelelelo ale mabe ekuti ye mopa alobi oye goya tika kolo mabili alia mabina mabili na yi ale dasa babos jaja ke malulu ale vola yelele vola vola yelele vola vola yelele vola vola yelele vola kumbangaye Umangana simana yo papa folala umangana simana yo chuka vr kitoko chuka kasuka ale chika papa fololo asala makambo santimana yi ale dasa babos do santim na boss po boss asala mamba santimani asumba ngula mubimbi vena ngana balamba lene peta kuteka mukia po bwagi ane boss
balobi crier ebongela kaka ye ebongela kaka na po c'est un patron ya moni ba kermesse mike mon ngano betango te ba kermesse c'est $1500 $2000 ya moni ba publicité mo ba eli $100 pour sa publicité yel blo alinga ngote pas des patrons au côté boyo luke wa sela no publicité ka bebi no sumbongo po bolu ngane publicité po salar bolu ga no publicité ka bebi no mo no sa publicité te c'est un patron ça la mamba sentiment na ba beti concert au Félé bozaki pe ma au Saralate samedi ezaki dimanche concert babi bo ezaki pe ma concert au Félé basi au Félé malgré bachaki ba mère au Félé mais indu sezaki na ndula po ba père ba kotaki ya dégâts neso ba mère ba ki il faut sentir que basi ambongo bana mukilio oh donc il n'est habité basa mdo mo ngino na ba biyo kutu basomba kitime ekene ko se remplacer mais na kati mbongo kotaki ya dego senti ba momi ba pe ba na ndule me ba pe ba champagne na ndule tela ibino suka na libaya na hôtel Venice autour de la piscine mais ayi Mexique ba tela ibino libaya ayi musika de feste Venice bozela na kati wana solo na anga mama nga ebe otenga zana nga na ndule soki plein poka na yembi ba imaginer na chumba te pour nous être en filmé mais nous ezaki plein ya dégâts à craquer à mort ba mais bino abi au Félé pas comme les autres bino au Félé ko plein ngo ezaki pe ba père ba ke belé ega ba mère te ba père ba ke belé ba couple mère wana nyoso au Félé ya kuna table mo ba vanda mibali na mibali ba beau garçon oui ba na poto ba vanda mibali na mba vanda ta ba 10 ta la table ba ngona bango ba ngona bango sa musique ba me na ba ndomela ba black ba vanda na ba nota ba musique misu ba che ba soya ba champagne na cantine mais côté kuna misusu basi na mibali ba futaki mutu moko 20 mwana ko sote mage ba bino betidia $5 mage ba mère ba futaki te ba mère ba panza mbongo na kati ba la saki ba ils sont des responsables ba panza ba la do mo ke ndule leke na kafu mo po so sala ngo ezate po abenda batu ezaka po azana sucia ba mama farolinga te ba batu ba intoxiquer ba mama ba pesa ba mama po so yini po ba mama ba yini pe prester po a kosola no ba mitemo na bon alela ba mère fort ya moni donki ane mdambongo ngo tape concert au Félé mutakota mutafuta nete alwe be simana nengeni ma amdambongo Kirikou ko pas asuna tante ya ko nginda na ba concert asuna batana te achaka mbongo caché na e mo so bengi a caché na bah oui am to saka neto bengi pour na $2000 pour na balaka na tout so bengi soki muke 10000 soki muke 10000 c'est un patron donc c'est un peu ça quoi c'est un peu ça. Merci beaucoup Kirikou étant que animateur ou meli na kata musala yango ya animation to tiko bona ex patron na yo Ferregola atu ko album na ye to mona boa ki pe chanson mona ki peleke c'est o ene na bino a participé mon premier Toto Kalouchi mais to mona ba pesi Toto Kalouchi espace a boa ikabilo akala. Est-ce que ça stratégie ou bien manque d'inspiration peut qu'on vende trop et pas animateur qui me ça inspiration? Bon, ninga na mona en tout cas c'est normal. Et on a battant hermo boy ma rappelle les garapé. Net ba vie ba binisa na kuna ba niveau ba basala te. Donc basala pe moi de trop. Donc matin mo hermo nzo te pese nga repos quoi. Ya robete mo mona ka ke bata on les a sauté quoi. Je m'excuse. De bata on les a sauté quoi donc. Est-ce que ba petit bazanga raté non petit mo aye a pesio ba plan ba ni ça moni obinisa na époque non. Même ba biso ba Kirikou na micho to na makila obinisa. Mais comme en époque moi toujours bois kaneni ni omona reno makila obinisa ça sauté. Comprendre. Donc net singai so na ba niveau na ko na ça tout na changer ta ba façon oyembela. Makota na ngata na ba afro beat tata ba zouk tata ba yembeli mo boy. Na pesi image msusu ba bandolo ngapeta msusu ba s'intéresser non. Bon pour obinisa ça na ba époque na les gars na et ba vieux juna ba binisa. Mais les lobes faire ko bois rappel au moins bien mais mon ara. Tant ce qui on peut bien. Mais makilo binisa na bil tout monde appelle ba pifo ndenge ça ya vente. Moi lolo na biso. Ba fait ba sala déjà ils ont rien à prouver. Qui a c'est long moi prouver rien. Da ba si ba sala déjà ba bandima bon. Tu vois. Donc net singa ina ba niveau ba ve bil. So ngai na changer banzela au bois. Donc boire sous. Te bois tendeni. Bois nega mais
changer ba façon ma obeta ba musique na okita mso ba couper ba nzela mo boy ona kwa bato batila ngaka na banzela o comprendre moi crimo ka ta mso na kocho na kata ya musique mo boy ya biti crimo na kata musique mo boy na dance mo na kata musique ana to la liga wana sili sikoyo tant esa ndenge nini parce que ba blom so komi awa tout est kozana ba Obama ba mbembe ba animateur ya kabose tout le monde a pu ba prince d'Angola baza vraiment très fâché par rapport à l'issimo réaction l'issimo boudaki bango yebi bango te so batangi groupe boye te wana yebite bana mabwaki te babwaka nano siko bazolo bake ba yaya yango pe onde bazolinga ondima baleki te malgré baleki misala so ba osala ba yaya ngo ba olinga ondima baleki te yango ba mpe ba komi ko bouder bango par rapport wana bana ba kozana raison entre ba yaya na baleki. En tout cas na habité nga ba discussion na okota ngota ba discussion so okota ko kabula no batute donc bino pe ba konta bino yango na habite lotaka ba konta ngate sko na kota na mamamba moteke c'est pas bangi na po bige yo sa ngana sa mam na ngana ndenge na ngai en tout cas na minute oboy naza fier na nga pona beti seben mobimba nga moko na binisi beti ni bandeti suka sans o appui animateur morin à part yemo mo papa fuli mo na tsenga mo pa lisusu non point da pesinga pe na chance oboka nga mo pe na binisi to ka na nga moko ya moni ba maka msusu na kota nga kota ba buzuba te ba buzuba kwa batu ba discuter nga pe na kotisa ba mama na bango te ngana sa mama na nga na ndenge na nga donc na généalogie quartier la terre na généalogie na génération wengete na génération na ngeza quartier la terre na ba makambo ko beta na wengete awa quartier la terre uti wenge to ba vérité kiriku baza masolo so ba yebi kiriku wenge ko na album ni kiriku mo minozolo ba ko na album te à part ça na yo ngapi na ko sauter na so vérité na ba na quartier la terre bato msu ba yebi na quartier la terre ba biso sito yeba ko bandaka te boye banga to sala no be mission te bon boye baga muto boneti na maison mais on ba to sala ba mission mais to yebi ba mission so pe wana et pas faire rigola to yebi bato nyoso pete bato nyoso to yebi mission pe to yebi même mission pe to sala ba mission te obete ke to yebi ete ke ko to yebi bandaka c'est bon mais na mission pe na ni attaquant squad animateur aboki yemo bini Simon te riku aboki yemoko to anima po global animation sur la bomoka de au profiter na sima crème ninga yo na krino ngo bien tel wa crème ninga bien ne sali 6 ne CP yo pe yo ka mengo so na boki ngamoko de tous les kitso bandi les dollars ti to zalia wanzambe biluka na tu ngamoko sans o animateur nani onani ba tchara boki ngamoko donc Kiriko après ba boss après ba pepo nini oke wazo préparer déjà ou ko remplacer ba pepo ba sa ba boss bakeze bele mo ponda opona bakeze pomda opona na ko bogelo kimsu awa metam suna ke kuna ya alingi ngote do bakeze bele na mi yo mo na no mo pomo pa otem ta sala kri na minute do sala minute boy na lali na balula quadra tambusinga na Afrika China no reside este west antoso baluka na ke babalula toso baluka na ke babalula nzotwe soluka mbongo balula nzotwe soluka mbongo ba ale bana nguba kaka boy na bafeti kaka boy nzotwe luka mbongo na micho na lali na wana banena ba yango déjà banena tako kotale misono nzote zoluka mbongo neso bakie yaka na waka ermo boy so van nena micho boy bakie zame na yeba tina oboka nini amo pe to sila maele to silipe maele zo bate na oboka kini niko si o balula na tongo boki no mo première réaction des années tanga yoki yango mbali mustanga yaza patwa bandate wa palpiter que ayoki foto be sango tanti ya ko sepla nango mais mutu mso sepe nango foto be sango ta ezoela nango ndenge dasa ba boss ya ki ti ba ezoela nango dasa ba boss nde batum sope ba fulela ki yo yango ya on pesa lipe bo banani wana
so ba fulela ki yango ata ba fula ki da moi polémique mo boya opesa le polémique ane ezalaki te eloko soki eza bien ezaka bien moi lo soya bien moi nzembo soya bien ata mto yebo yemba te so yemba okaka oma aye mona ba demi-ton ba orga mo mona ka nzembo ya bien. Merci d'être là qui a une nuance, à télé lui on va nuance, c'est moi on tout. Quand tu vas baby ça qui ango. Yo ka so ngam na boka moi c'est benana. Moni moi boy ke litwana. Ayo kutonde okuta ngam na boka kango. Tato travail ngo ngamo na zana nga convaincu na sebena ote. Ah, sebena bo likolo bakira bien bomna bobo ngo likolo to bo ngo likolo ngam na boka ka. So na na kite changer ki kota maman ki na mo so siska ki na mbamo attaquer ki na na tinda bino bo arranger ou bien ba koloko. Na bango tout wana na ba guitariste na ba nani na bata mabandi bango tout. Bazaka wana. Mabandi to ebi uneza marka aussi. On a le Taliban. Bina bata mabandi. Bon, habita bon, tu vois le truc, c'est un peu ça. Donc il tente de travailler, on s'en rend à l'inganga témoin na ngoboka sebena te sopo. Moi ka songa na boka ngopeka. Tam susu ngai betaka mke menge simba peka te. Sikona ngabi masu fute au monde de rasima simba te. Au monde nzam na linganga. Po ngana boka loko wana ngana na œuvre d'esprit babanga ngo œuvre d'esprit. Ngam na bo le boyo kaninga na boka no bolandela ngam na ngana pe bino lengi ngo mais elle na ngo bino bo modifier ngo bo bomiango. Faut elengana bino bo kengo bo changer ngana boka aussi sango te okosili sango boka bote elengna ngo zane na boka ngona niya sana ale yaka oluwa ki yango aussi sango yang lo benya yoka sikoko pena yoka mambolo bana aussi sang lo ba bia okosili sango bobomiango wana na otindo bon lo te na peso exemple ko rambon wana obi o banda ko yebiso kuna po ba ope batia ngo okosili sango problème susu un marche avec to banda tanga ba kombo a te tu vois te vita ba polémique histoire nengeza eza ba histoire vrai ou il est yo timbaka ka sona banda tanga mutu temta sala bongo tu vois ça va apporter des trucs o ngana lingi souté ba ofinga na luka ne mo pas zo fulanga lobi pena tika la fruit ya kofi lo moni a des fois nini et des fois eza tant on lobi œuvre d'esprit c'est-à-dire que mutu il faut azala libre ni loko o a créé tant on a créé loko moko boye aye ko pesa yango orientation pe ko ça la pe bien tant pesa mabe mais à deux fois pe batiki la ramuto expression na muto loko o aye nango a expliquer on nene a créé le yango que imposition est là on est sur ramabe net singa marche avec ato konza nga to mais so bandi ko imposer nga et simbaraté habite peut-être na place wana et ko aider pemba la sima basunga na animateur. En tout cas bref carré eza ni attaquant c'est original eza on abwakaki on ndenge na créer ba cri na ngane na je n'ai convaincu yo en tout cas tamu tika ki yango ba ninga ba bwaki tamu kete d'abord no er na zalanga mono na travail ngo convaincu ngati po ya kukutane ba témoin abwaka unga o ngana bwaka bwaki yenda bakisaka maloba de akutaka nyonso na bwaka na ngam na sala ngo déjà ya e balongoli ka mongongo na nga ba bisi bwaka nde ya bwaka landa kandenga pourquoi to kende pas to zonge pas na soli na ba animateur rebelle surtout oh basaka na problème na Bercy ora babi ye wala so babi kiro wana parole ya ba animateur ba mo bengo parole ya Bercy et tomba ngana kamo na sala surpris qui faut tout bablo na yo bablo tout na sala surpris tant on a yo kango pa na yo. Mais à des fois, pourquoi est-ce que tu as eu en tout cas, la minute dans le quartier latin. Donc, tu es allé sur le quartier latin. Et ça, c'est plusieurs fois. Mon père, Aza, Mtamakambona, mon père, avait moi à vivre très logique. Ce monde, mon père, Azim, tu n'as pas bé, c'est que ce monde, mon père, bébé, tu sais que mon n'a pas bé. Il y a ma kambuti, il y a ma kambu. Maïso mouvement za Quadra Koraman. Donc nous sur celle maruna eza na volonté à Quadra Koraman Kofi Olomide. Zo kumisa pe quartier latin trop. Toti ko mona Jenny. Mais toti ko mona Jenny o bozaki ne pas. Na ye belé ba quartier latin ba kutana ba chanson ga kutana ngote. Mais Jenny. Yango obit. Jenny bozaki ne pas faire rigola. Lelo a umeli kuta ke maison. Ba quartier latin ba kutana ba chanson te. Quartier latin za te lo wa ba mouvement monsieur la so yebika ko bina. Maman va voyager non rien quartier la terre bon quartier la terre faut eba quoi ba musique c'est trop dire faut un répertoire quartier la terre so ebira ta 7 chansons ko fait le mid 7 chansons quand on a tout le lo ba c'est sauter sur tous les 7 là il va voyager non quartier la terre bon
tata te lolo ye basezo tete bamoni ko bini bi obuki loketo maka rien faut yemba quartier la teza ko yemba